sentiment nini esala yo sentiment nini esala yo yo banda kosala campagne ya Félix avant 2023 mboso keba na yo keba tuza na armée ndenge nini boye oyo bareklamaka te nakokamwa soldat congolais moins de $100 mais Ouganda ye bakofute $3000. Dans la slogan, il y a papa Naye, oh il y a le peuple d'abord à sabotage. Pépé Mbosso a déjà l'âge à 80 ans. Il faut dire histoire ya malamu. Un jour tu kokufi, batu batanga pe kombo na yo. Mais je regrette quand tu peux la lignée ya ba kengo wa dondo. Bobo za na histoire ya malamu te na mboka oyo. 2023 aza à la porte. Ceux qui a tétemé à kokuta na peuple congolais. Okokite ko diriger mboka lokola Congo, eza continent mobimba okokite tika biso nzela, pesa nzela biso to kota na place ngo to sa to laksa bino ndeni musala ezalaka. Eza pasi mingi. Nakanisi Assemblée nationale ya Uganda basiégeki po na kolobela likambo wana. Eloko tozo kamo Assemblée nationale na biso avant armée ougandaise acha matambe na ye. Il devrait d'abord se mettre tout autour d'une table na séance po ba lobela yango. Nazo kamwa chose grave na Pépé Mbosso. Oh papa nanga benaka yo Mbosso papa. Donc c'est-à-dire quand mon père t'appelle papa, moi d'office je t'appelle Pépé. Nazo quand mon intelligence aux nango tangi ko le même ndeko chilombo, chile jeluram mais aux a intelligence na yote. Pépé Mbosso aux a déjà âge à 80 ans. Il faut dire histoire ya malamu. Un jour tu kokufi, batu batanga pe kombo na yo. Mais je regrette quand tu peux la lignée ya ba kengo wa dondo. Bobo za na histoire ya malamu te na mboka oyo. Je pense bien tangu musée aye na mboka oyo. To tangi biso ba oyo. Biso to provoquer Rwanda guerre. Kagame za muke. Nous sommes un pays, un sous-continent na kati ya Afrique. To bundisa Rwanda, to bundisa Uganda, biso to za capable. Bon na budget 2022, on déstabilise déjà l'armée. 3 500 000. Et qu'on servir l'armée. Nous avons étudié, moi j'ai étudié plus que toi. Il y a pratique de théorie. Un jour, l'IDPS a été créé par les 13 parlementaires. Il dépasse elle Mboujimai, les analphabètes là. Oui, parce que le vice-président de l'Assemblée nationale qui soit court. Donc on a les gens à prendre bisoté. Bisoté donc non les assistants à yo. On a la mounière qu'on a l'Assemblée nationale. Moi je vais t'apprendre de Rolanga. Les lobes comme fiers de ressemble à Bavira, les lobes comme fiers de ressemble à Mituka. Tous la vision de Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi na musique on repasse à nos conseils. Donc on a Malibo qui est mort. Muto azana peuple aleki muto azana manduki Kabila zaina manduki Kabila zaina mbongo Kabila zaina seni azaina nyoto na kokai ko bimisa candidat la yote. Merci. Bon eloko na koloba papa journaliste ngai kombo na ngai za Valentin na travaka na résistance o ezana commune ya Ngaba na katsa Mwamba na lobi boye ba soda na biso congolais o to bengi ya FARDC ba futamaka combien. Oh le loba qui est consommé au Ghana pour ba kobundela mboka oyo. Soda zo moins ya $100. Pe ba soda yango na kokamwa ba soda congolais. Ba colonel na bango ba général na bango ba kotonga banda cotage. Bana na bango ba kotanga na ba poto. Mais bango Chilombo ko manipuler bango lokola bouette. Ba ko réclamer te. Tout ça na armée ndenge nini boye. Oyo ba réclamaka te. Na kokamwa soldat congolais, moins de $100, mais Ouganda ye, bako fute $3000. Pe bako gate kitoko, toko kama Chilombo makambo ko sala, yango tolobi boye, na mese Chilombo moko eza ya tata na yote, moko eza ya mama na yote. Tongo nyoso toyebisaka yo Kongola za na kanda. Tolobi boye, 2023 aza à la porte.
soki atie tembe akokutana na peuple congolais. Makambo ezopesa kanda nini su toloba te nini tosali te eloko moko te ezomarche ndenge nini bamilitaire ougandese baya kobundela biso na kati ya Congo ebandi ndenge nini makambo ezopia kanda mposa kobanda obunda na voisin nyonso na pembeni na nga na ndako ebandi ndenge nini baugande bakobundela biso donc na Congo armé eza te bagande bakobundela biso na ndenge nini yango tozoyebisa Félix oza incapable okoki te kodirige mboka lokola Congo eza continent mobimba okoki te tika biso nzela pesa nzela biso tokota na place yango tosala tolakisa bino ndeni mosala ezalaka ndenge nini awa ezala baprofesseur na lamuka bopesa nzela tolakisa bino ndeni mosala ezalaka tosala yango likambo nazobakisa su ya mboso yebake Congo eza kenge te so sakana na kenge Congo eza kenge te mboso yo komona makambo na yo kala te mboso okomona botika nzela loka bozokoka te ndeni président assemblée akolakisa position na ye ndeni akolakisa position politique na ye président assemblée aza mpona Congo mobimba oyo makambo tozomona na mboka tomonana nte batobotami tokoli boye sentiment nini esala yo yo banda kosala campagne ya Félix avant 2023 mboso keba na yo na Congo vraiment ndenge nini ata kutu mayele eza te na Congo ata kutu batanga te Uganda na Rwanda babunda epa na biso na Kisangani baboma bato bakunda ti lelo ate eloko moko torepara te sikoyo Chilombo akende kozwa lisusu baugande baya kosilisa bakongole nyonso tu wana eza nini na barwandais mabulo oyo Kabila atimolaki yo Chilombo luka ozi pango na malembe eza makambo te okero ozwa lisusu barwandais mpo baya koboma lisusu bakongole babakisela biso lisusu pase bazipa bakunda lisusu na mabulo oyo Kabila atikaki de nalinga nabakisa boye Chilombo ndenge ayebi pe bien Etienne Tshisekedi oyo biso tolingaki opposant moko ya makasi oyo tobengaka aza martyr na biso Etienne Tshisekedi asengaka embargo mpona Mobutu embargo wana ti lelo bamindele mpe nano basilisa te ye olia tambola mpona kodebouche baembargo wana eloko moko te ye azotambola kaka mpona fiere ya nzoto na ye moko après akende kozwila biso banani eloko toyebi bien nga nalingi nayebisa bino boye bwa bana mike nayebisa bino ke eloko na biso armée na biso eza makasi toza na bato ya makasi mais toza na minduki te tozaka na biso na minduki te tozaka na bachar de combat te tozaka na baavion de combat te yango wana bozomona Chilombo azokende odefa mais na bato oyo ya mabe yazosala na bango complot comme ake kobala kote wana alingi mpe kaka kote wana et puis en plus de cela IDPS bomonaka eza mpe ya Chilombo te IDPS eza komo wana moto apesaki yango Mbwanjem Vincent Mbwanjem moto apesaki komo ya IDPS comme bazalaki na Etienne Tshisekedi na professeur Liao bazalaki na bato wana yango wana bapesaki kombo wana ezali Mbwanjem moto apesaki eza bango nyonso tute Félix na kote ya IDPS ayebi ate eloko moko te tala slogan ya papa na ye oyo alobaki te le peuple d'abord asabota yango alors biso peuple congolais na bajeune nalingi naloba boye ke toluka tosauve mboka na biso na 2023 biso nyonso tu nsima ya Fayulu tomeka changement moko ya sika ya bien oyo wana eza changement te tala ndenge tozonyokwama misala eza te loko moko ya malungu eza te kaka bazoboma bato soki bayoki yo ndenge nazoloba boye omona basali yo recherche bakanga yo me nga nalobi na volonté ya Nzambe mpo eza makambo ya mboka na biso lelo oyo soki vi na biso mpe ete bomoto na biso ezali kokende boye tozalaka na problème moko oyo ya légitimité c'est-à-dire que elingi koloba tozali na problème makasi oyo econcerne légitimité problème oyo ezali kodéranger makambo ya maponami problème oyo ezali kodéranger makambo ya seni yango lelo ezali komema complication na kati ya mboka d'après analyse na biso komona basoda ya Rwanda pete ya Uganda na kati ya mboka
ezali ete bakor pe ete maloba o Monsieur Tshilombo alobaka devant bato ebele ke ye il fallait asisa guerre na mboka soki asilisi te na maponami ye akokende te, c'est-à-dire que azali kosala makambo mpona maloba na ye mais na suka ya coalition pe ete ye kokende koluka bato wana econvenant toyebi te, c'est-à-dire ezali bacoalition pe ete bakor oyo ya baorganisation oyo pepe toboyaka yango na mikolo pe ete na régime oyo elekaka ya Mese Kabila totelemelaka yango tolobaka ke problème ya baorganisation ekoki kosala te na kati ya ngunda ya mboka na biso Congo Kinshasa, mais tomoni Mese Tshilombo ye wana azali kopesa mboka na bato oyo babundisaka mboka mais yo okei lisusu kozwa bango oyo installe bango bavanda na mboka. Nani oyo ayebi te na kati ya mboka soki guerre ezali na este ya mboka na biso ezali basoda ya Rwanda, basoda ya Zambie pe basoda ya Uganda pe ya Burundi oyo basala bloc contre RDC baya kofaire guerre parce que koya kozwa babiloko na biso na nsima ya guerre wana. C'est ni il fallait ezala dépolitiser, c'est ni toboyeza na maboko ya ba politicien, c'est ni toboyeza na maboko ya ba rapprocher à Monsieur Tshilombo pour être intérêt ezala ya ye pour être tokokoma na jour ba ko publier te mais bango ba publier déjà Monsieur Tshilombo. Mona ba troupe ougandais na kati ya mboka na biso tokomi déjà na ba fait ya balkanisation. Po bato wana bazoya babengani bakolomboka bango baokipe bakolomboka bakokende wa bango baokipe ngo pona nini donc yende ayepo ateka mboka metolobi bo ye moko akokoka te ekosimba te ba Uganda ba Burundi ba Rwanda bazonga epai na bango biso moko tokotonga Kongo na biso Kongo ekotikala moko ini ndenge kaka bakoko batikela biso message eza ya pasi komona mboka ndenge nini ezoko koma oyo tutu bando yoka na masolo yango tomoni koza ko se réaliser. Uganda lobi abomaki ba mama, Uganda lobi abunena ba Rwanda na Kisangani, Uganda azoyi ba biso kaka yo wana lelo aye soi-disant ko défendre biso ndenge baso comprendre moyibi ayibaka yo si moyibi wana comme si sentinelle azela ye moko moyibi po mikanga eza un peu louche. Bana Congo bazomona ndeni mboka zotambola doit assister na théâtre de ça en ensemble doit assister na un désordre total tina gouvernement comme ça armée qu'on peut sa armée 3 millions donc il a vraiment passé ils a passé makasi to senga na congolais surtout à na kati ya Congo tina diaspora azala mise au fungama to stopper hémorragie o ezoya to telema pona koyebisa gouvernement oyo pe batu tu bazo travailler na pouvoir oyo kimoyibi tomoni ka Josha News aosa musama makasi ya ko désorienter population yango tozana lelo na campagne ya information tozo kitela ma place de résistance na ba base na biso koyebisa peuple makambo to ba na émission to ba na ba TV et puis ligne ya parti ndenge ni esengeli to tambola donc lelo eza rappel ya ba troupe to ko informer ba troupe na biso po bayeba bazwa ba élément nini esengeli na bango en tant que ba soldat na terrain bayeba ndenge ya kobunda etumba ya démocratie bango ayebi ndenge na zawa yebi ke na ngamba na ko bisa bana ngamba ke amemaka bino na motema azokoba na etumba ko trahir bino te boyeki yango olie bapesa biso bilala bango bakomo kosa makambu lelo bakomi na baopération bamba libulu mboka ezaka bamba libulu ye mboka etongaka banzela tuna bango mboka angame eza wapi mboka angame eza wapi mbona tokoyebisa bino boye kolanda masolo wana ya lokuta te zala na confiance na président na yo toyokani balobi président Eli akomi na alliance na Kabila eza ya solo bato babala Kabila kombola bango banani eske boyebi yango nalingi nayebisa bino boye le président Eli Martin Fayulu Madidi lamuka eza na alliance moko te na FCC boyoki ngai tobengami tu congolais po tobundela mboka soki ngai na oto wana lopango tokoswana totali na batel tomoni nyoka tobando bunda ebe toboma nyoka eske ozososola balingi badiska biso peuple todebulonaka
Kabila déjà le 30 décembre 2018 boyete. Nani alobaki na biso Kabila est sérieux. Nani alobaki soko finga FCC Zandoki. Est-ce que bozoyo kango? Nani abengi Kabila partenaire? Liboso balobaki Kabila rwandais. Lelo bango bakomi plus rwandais plus que Kabila. Est-ce que vous comprenez yango? OCD na Kadiosha News makambi ya lokuta otuna bango bolingi bomema biso na distraction tolingi yango lisusu bopesa biso nde bilan bopesa biso nini eske mai ebima ya robinet eske courant ezali bozolia bien bazwi mbongo bakiti balobi kosomba basamson oyo nango na décembre bakitisa ngo talo bakosa peuple balobi biloko ekiti talo bokondima ngo banzela ezali eske bana na biso bakotaka na gratuité gratuité eza lisusu kokosa ti okokoma na suka ya kokosa na yo bandeko baa na bila eske bokomprendre yango OCD na Kadiosha News makambi ya lokuta otuna bango bolingi bomema biso na distraction tolingi yango lisusu bopesa biso nde bilan bopesa biso nini eske mai ebima ya robinet eske courant ezali bozolia bien bazwi mbongo bakiti balobi kosomba basamson oyo nango na décembre bakitisa ngo talo bakosa peuple balobi biloko ekiti talo bokondima ngo banzela ezali eske bana na biso bakotaka na gratuité gratuité eza lisusu kokosa ti okokoma na suka ya kokosa na yo bandeko baa na bila bakozala deja lokutaka ndenge esalemaki na 2018 peuple congolais okondima yango okondima yango balobi kufa nzala zoka salaire ya malonga te na 2022 bango bakoya babakiselo salaire est-ce que ozo comprendre po bakosa yo na 2022 babakisa salaire po 2023 vote bango apres ozongeli nzala na yo okondima yango soki baye na biloko ya koteka eza mbongo ya Congo sombalia eza mbongo na yo oyoki ngai moto asala lolendo te na mbongo ya bakongolais nyonso oyoki yango liboso bakoma na bokonzi bazalaka balocataire bazalaka babarere bazwi mbongo wapi asombela batu Thomson eske ozo comprendre eza mbongo na eske naoloba malamu natika yanga nalobi boye na Kisangani bato oyo baboma bango na guerre ya 6 jours bazolela bareklamaka réparation fausse commune eza na Kisangani kote hôpital général nakoma kuna nayebi yango bien nabungisa mpe baoyo ngai moto ya viola basi baagresser oyo baviola basi baoyo babomi bana Congo plus de 2000 morts na Kisangani plus de 6 millions de morts na RDC baya na Congo botyela bango tapis rouge boloba ete bango baya kosisa guerre wana ezali korespecte peuple congolais yango tolobi boye eza nécessaire tosilana na bokonzi oyo na 2023 boye te soki totikeli bango ngongo ebele tokomona moko mosusu baye kobenga yo na ndako balobi ozala congolais te oyoki ngai eske Congo ezangi mbongo ya kotonga bandako Congo ezangi mbongo ya kosoutenir basindiske ya volcan Kagame moto atongela biso ndako aéroport ya Goma ekoma aéroport international omona yango malamu baminera ya Congo bakende rafine yango na Rwanda ekreye misala bajeune ya Rwanda bazwa misala bino bozwi misala eske biloko boye tokondima yango yango toyekoyebisa peuple congolais un peuple se libère soki yo olingi kaka ozala matindika etali yo le président Eli azoloba na biso butu na moi prenons-nous en charge
constitution elakisi biso ete pouvoir ya coup d'état na Congo ezalaka su te esengeli voi ya baélection me baélection yango esengeli ezala baélection ya malamu. Estce tokende baélection ya malamu na kadima membre ya UDPS azalaka président seni tokende élection ya malamu yango naoyesa bino kala te egla oloba. Nayebisi bino nini? Kala te egla osa nini? Egla osa nini? Aoloba na banani? Aoloba na banani? Ongisaka mato, yebisa muninga attaché ceinture déjà. Yebisa attaché ceinture. Tamola na pepe longo epesaka esere. Oh Chantali tamola na pepe longo epesaka pouvoir. Oli tamola na pepe. Tamola na pepe epesaka pouvoir. Epesaka pouvoir. Fayulu tamola na pepe longo epesaka pouvoir. babibisi rapport ya hold-up ya Congo bolandi yango bakomolo balobi Kabila ayiba 138 millions de dollars. Kabila ayibi mbongo sikoyo bataka Joshua News ulie baloba makambo ndenge ezali bakomoloba Fayulu oloba esusu te seke baana alliance boyokango te soki bayeli yo masolo lokuta senga bango nini soki bayeli yo kaka masolo lokuta loba na oluka nde lobe ya likambo ya Fayulu te ende likambo ya est-ce que vous comprenez? Olobaka mingi te senga kaka Dambo président Fayulu le 30 juin 2020 asalaka adresse à la nation mokolo lipanda boyebi yango alobaki ete esengeli lumière esalema na baaffaire nyonso ténébreuse ya makambo ya mbongo babukanga loto bamile école parent bajekamine bambongo nyonso bafosse commune ya maluku nyonso alobaki te bango bayokaki te justice eyokaki te bango balobi bakofunye na pase te etali biso bongo lelo mpo bamedia elibanda elobi te biso tozongela makambo wana eloko na eloko esa mosala nango boye te justice esani esa mosala nango biso toloba esu nini ya nouveau ezali tosi toloba justice soki ezali état de droit esani oyoki diversion balingi baumiso na makambo wana osituka kaka baugande baza na mboka baza na stratégie ya distraction soko moni bango babimisi likambu keba kokotango ngulungulu te balingi badetourne yo mpo koto oyo bakokisa baplan na bango ntango babeteli biso masolo ya covid bakosa confinement koto oyo balingi balekisa balwa na bango po moyen peuple a manifeste estce tokondima yango balobi ntango zone netre bango moko barespectaka yango mobeko nini epe bango ndingisa batyango zone netre mpo biso toya na droit ya kosirkule na mabele na biso bisika nyonso tolingi boye te yango nalobi na peuple congolais fungola miso peuple congolais fungula macho tibula meso boyoki miso ezalaka miso ya kofongwama soki omoni ndoki belela soki ndoki atali ofongolela miso kobanga eloko biso nyonso bana ya nani aza certificat enregistrement ya RDC biso nyonso toa ba propriétaire toyokani toa ba copropriétaire boye te natuna bino question lupango ya famille mwana moko atekaka yango lupango ya famille mwana moko atekaka yango Yeah.
te mwana koko bundela mboka na yo soki biso tozali bagénération sacrifié bana na biso na bakoko na biso bakuta kongo ya malamu boye te olingi bana na yo mpe bakutaka kongo ya mabe lelo ni bagene basali te mama ateki makali oke campus oke star osisi classe ozi mosala ozongi na kabine na kwe baobenga na yo boye te okomi mokolo posa nzoto sente mwasa yesu na ndako ya nani ekomi na ntongo mama so balipa ya yo ya mwasi na ya koko eza malamu okoni mama osepela tokontinue kaka bongo yo tala nanu mwana 10 ans lelo apese combien de kilo ntango tokolaka bana 10 ans baza apese combien de kilo estce naoloba bien madesi tobanda oliango chaque jour na kiki toliaka yango su chaque jour tokomolamba madesi na fete ya normal oyoka asuli mpo bateko ofele bana kini baomolia bidorma omona yo normal estce toyebi su makambo ati omona yo normal biso tolia formal bango balia bamboto na baminganta otubango normal yango tolobi boye esengeli totelema toza na distraction te lelo na ye korapele batroupe na biso boza na terrain esengeli boyeba ete ngonga ya kokangola mboka ekoki biso nyonso totelema ntango le président eli akoloba mosala na biso kotosa makambo ya koloba boye te nalobi na bino azoloba kala moto akosa bino nalobi ntango boyokaka parlement ya Olivier Kamitat bobanda olinga yango te parlement ya Ndero Vital Kamerhe bolingaka yango te mais parlement ya lelo eske eza parlement eske eza parlement eske eza parlement yango ngai naye koyebisa peuple congolais moto ya parlement alobi ete esengeli akomi agent ya propagande ya pouvoir bato bakomi kofingana na perchoir eske tokopia bango susu respect wana tokopia bango limemia wana omoni batonga ya mboka ya lokuta te ntango le président eli alobaki bainstitution eza illégitime bango balobi aza aîné est-ce que bomona na bainstitution bomona susi ya peuple basali budget bayebisi bino budget mati na scandalize bino olembi naokatana balobi na bino budget komi 10 milliards boye te dépense ezalaki na présidence ya 159 millions emati na 250 quelques millions dépense ya gouvernement emati 1118 agents na présidence 67 ministres 500 députés nationaux 109 sénateurs scientifiques yango wana nayebisi bana mboka Congo nakozwa ta na bino ebele te nga mpe nazomata epa mokonzi sikoto ana réunion nayaki koyebisa bino peuple congolais ete esengeli tobunda tozwa seni ya malamu seni eza dépolitisé pour ke tozwa baélection ya malamu epesa biso bakambi ya malamu po soki tosali yango te tokosufrir makasi boye te bino moko botala bato oyo balobi balingi peuple mais baza escroke peuple na rame baza escroke peuple na rame eske tokondima yango tokopia bango sous confiance yango tolobi bana Congo tobunda etumba eza etumba ya lokumu ya mboka eza etumba ya dignité ya peuple kozonga nsima te nayokaki boyebi awa mama aye nzala esili soki mama aye nzala esila mpo mama aye na malobo etondisaka boye te bayunu
Christian.